Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout monde ni ciao. Basta panza biloko. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Faci au pouvoir viva! 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 IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Faci au pouvoir viva! 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 Viva!
tosali semaine momba tomonani te nalaki mpe na makambo mosusu ya bonzambe nayebisaki baninga semaine oyo eleka semaine wana na bosongo yango semaine oyo tomonani yango to yango te po makambo nyonso tosala soki nzambe te seke tokosala mpe eloko yango lelo tosongi tomeka tosokola tokosala idepesi fifa na ye na meka na explike biso makambo nyonso oyo eleki semaine passé na journée ya lelo ndenge makambo ezoleka na kati ya mboka po biso toza baévangéliste politique donc tozwi po topanza sango petit peuple ayoka ke makambo ezokende ndenge nini papa mama tofandaka na yo awa na mboka na repetaka eloko oyo mpe na kontinue koloba yango bato nyonso bayebaki ke Fachi aza patin aza placebo aza marionnette ya Joseph Kabila moto aloba yango se Martin Fayulu azala clair ya koloba ngo Kabila nome Fachi soki asaleli ye akobwaka ye azwi mutu mosusu bomba Fachi d'abord yango to yango te mais lelo sikoyo nga nazotuna biso conflit oyo FCC baosala na Fachi eza conflit ya nini tandis que Fachi aza nommé par bango idepesi fifa aza nommé par bango selon ndenge elobama ndenge bato mosusu baza nango tine bon soki aza nommé par bango matata oyo nyonso lelo ezobima mpona nini c'est que Fachi est pour le Congo et son peuple FCC baza na mpona baintérêt personnel bomba sikoyo bazokanisa ke dans la ligne où vont les choses na politique moto ya somema biso tokomona pasi or mokonzi ya mboka otolo bango le 30 juin pese na ye sa mopagano akufa te me abongola motema na sens politique alinga aloba nini naboyi baméchant na babitide akala banciennes habitudes et continuer ntina régime ya lelo alors bochange soki bochange te bokutana état de droit na nzela idepesi fifa peuple congolais nazoloba ngo eza nango outrage te mpo lelo bato babongosala pasteur gili campagne na lokuta boyoki to boyoki te o afingaka na baparlement de afinga wapi bato balingi kondima verité te lelo peuple congolais baconfirme que Martin Fayulu agent ya Joseph Kabila évangéliste ya FCC yaya comment voulez-vous tofanda na motu abandi kofinga mokonzi ya mboka alobi ke aza evre ya Joseph Kabila Martin ake libanda na États-Unis alobi ke Kabila asala par tous les moyens atia parlement na ye atia sénat na ye atia gouvernement na ye akosaki te aloba ye raison pourquoi puisque Kabila aza na majorité na ye mais lelo yo cour oyo Martin akendaka sans preuve cour oyo Martin alobaki eza ya Joseph Kabila lelo mokonzi ya mboka abouge yango ya Martin azongi nsima alobi eza violation ya constitution idepesi viva lelo toye kocomprendre que Martin Fayulu a envoyé donc makambo esalamaka na Genève tokoki mpe koloba ke loboko ya FCC soki azokendaka ti Genève to évite Fachi po moyen tokorompe ye na IDPS eza te maintenant toluka candidat moko faible oyo biso tokosala olandi ya Martin alobi il faut to respecter constitution maintenant songisa ya Martin na Genève
Alobaka, une fois élu président de la République, a organisé l'élection dans 2 ans. Est-ce qu'il y a violence ou violence? Il y a marqué en lobby, il faut congrès et salama. Balongo la mokonzi yango mais ngai passé kili na yebisi bango ba meka atalo mais po balongo la mokonzi yango ka plainte wana est-ce que ya marqué yebi muto ba kele déposer plainte et pas procureur auprès de la cour de constitution siko il faut dépendre na ye soki akokongola dossier ou bien soki akofandisa ngo na tiroir. Bon, Yotuna Yamartin. Yamartin, il faut respecter la Constitution. Balongoli Moukonzamboka. Constitution, lobby dans 3 mois. Mais ça, Sénat, il faut, à l'intérim, organiser l'élection. Maintenant, demander à Martin Faye, élection, et que Salama, na Séni, Oyo, Yananga, Oya Kei, ou bien Oya Ronsar, Oyo Moukonzamboka, Nanou, a signé Yété. Ou bien il faut la réforme. Oh, il y a Martin Fayoul associé. Il y a un loba qui est classe et on dirait et l'oki va tout mususu na po. On dirait ce mutatangi na bamboka mususu mutao comme mayele. Mais na mboka na soso mutatangi so comme bo. Bolore. Bomba bomba. Mabe. Jibe. Eka. Banza. Tuna ngu. Gulu. Gulu tuna so. So olera. Kokoriko. Est-ce que makambo na lobe ça ou cache? Mais c'est pas normal. Papa ça va titre belé. Ce qu'à titre ya Bousso. Donc mutolo balikamboyo asoye baté. Nga na so tuna baté. Nenge banda ko tuna biso l'école primaire. Bonne université ba tombola musakité. To tombola ka l'école primaire. Siko nga na so tuna baté. Muto ya sana guerre physique na fatigue. Atombola Moussa. Muto ya sana guerre na tribu Luba. Atombola Moussa. Muto ya sana guerre na IDPS. Atombola Moussa. Aussi quand tozo comprendre sur politique oyo sala manamboka oyo. Soki Kabila alaka mabe. Opposition to déranger Kabila. Lelo Kabila accueilli côte. Nana koité. Mais déjà, tous ceux qui enchaînent Mako. Mais il faut que biso nyonso ba tout tindika qui est déjà. Tonya taye Mako. Ya Marta baluki na sima yaka. Soko sondisa. Basta. Yangote. Lelo yo solo ba ke mabe ya Félix pour asali coalition na Joseph Kabila. Yaya ata soki Moïse Katumbi akoma ka président. Ata Martin Fayoul. Mouton yon sa nga respecter la constitution. Anga kuta Kabila na nzela na. Non tous à la claire au Lobango. Anga kuta Kabila na nzela na. Pona nini? Azo garder majorité. Et ça là il y a solo. Et ça là il y a l'okuta. Et l'on a eu ça. Et ça la majorité il y a fait ou à faux. Mais tout ça là tout le monde a un FCC aligné qu'à 15 000 et quelques candidats pour 500 sièges seulement. Mais opposition, Batendaïka Kana, présidence, aligné 4 000 et quelques pour 500 sièges. Maintenant, définir la suite. Entre 15 000, donc il y a solo, il y a Lunguta. Bon, il y a Martin Fayoul. Le nom il y a Martin Fayoul, le président de la République. Il a travaillé dans quelle majorité? Il est le même hier aujourd'hui. En 2006, il y a Martin Fayoulou, Abima député, Yemo. Le roi y a décidé, Yemo. C'est qu'il y a Martin Fayoulou, il est le même hier aujourd'hui. Bon, si quand il y a travaillé comment? Même Mata Lamouka, même Mata IDPS, il n'y a jamais pas la majoritaire dans le Parlement. Aucun n'a plus loin, on a passé Gili, Martin Fayoulou a travaillé dans la cohabitation. Mais dans la coalition, tout le monde est dans ma coffre.
coalition kutu tozobeta na ma. Maintenant la coalition c'est quoi? C'est ensemble de personnes autour d'un chef. Mais tozobeta na mako. Mais comme n'est plus forte raison la cohabitation. Ouais ningelo babino na ndenge na bino biso pe na ndenge na. Ndenge to fuka wa. Donc Kabila ngaka sala gouvernement na ye sans consulter le président de la République. Yaya, soki pe muta oloba likambo ata soko lingi mutu. Mais il y a des foyers qui sont locaux lobby, et ça la camoité. Les frères Kolinga Moutou Yangowa. Que on met la nama souba, excusez-moi les termes, na place Yamaï. C'est pas normal. Fatia Tali a lobby en bien, a lobby coalition, et c'est là qu'il y a accident. Moutakuta n'a un accident, oyo, à son chat qui n'a même pas. Si on doit travailler ensemble, ça là est banni. Il y a une année à gouvernement échec. Échec selon passé qui dit pourquoi puisque coalition est simbité. Et simbité pour Nanini, coalition va qui sans programme. Oh, il va présenter la peuple. Il y a un plateau où il y a un télé dans le lobby. Batouba Kenda Genève. Babi Missa candidat commun de l'opposition sans programme d'ensemble. L'andanga bien. Sans programme d'ensemble. Donc Moussi tu as pas ma code Missa. Fayoula Kenda est rapporteur. Moutalagi na 75% c'était Fachi, laquelle président de la République. Balongwe Genève candidat commun Bimikuna. Bamissou Soubaye Nairobi. Le président de la République actuelle n'a Vital Kamerhe. Bakomi basali close sans programme. Yo président n'a primature. Sans se rendre compte que pour primature to songo, il faut to sa majorité. Balongwe kuna baye awa. Gouvernement est bimi et salut plus de 3 mois. Premier ministre seul, sans gouvernement. Maintenant demandez la première ministre. Programme Nini Oya la Kinango. Un premier ministre inexistant. Un premier ministre, même un ministre, Basso Pesseye. Pour Bayebike, Abimana Fiko. Pourquoi malheur? Sakanate. Bomba. Il dépasse FIFA. Premier ministre à ça, mais Moutassa chômeur, à d'autres les premier ministre. Chômeur. Le lot yo solo ba gouvernement position, mais gouvernement wana. Yango le lot bandi olande évangile selon passé. Il faut tout bouger constitution, tout zonga na pouvoir présidentiel. Yaya na comment repia cour na parlement debout. Awa na oloba semaine au royoka ba kefe kolobela ya. Yango. De l'autre ceux qui a une recensement et identification. Le ministre va bêter nous tout va bêter nous. Évangile selon passé qui. Bomba. Basta. Il dépasse FIFA. Viva. Gouvernement est bimi par Kendaka pour un positionnement, na partage de postes. Il y a un moment où il faut que jamais chèque naïna ne pourra plus qu'il n'est pas dans la coalition. Il est au-dessus. Il y a coalition. Il est moutalo chapeauté à l'autre à la banque. Pourquoi na lobé lokoana? Il fallait ça la maboye. Yaya na loba yango awa. Sokozowe la kilote na makaku tikela yala. Alata. Koluka place à kotia muki. Mukila. Siko yo yebisangai. Tosa wapi lelo na premier ministre. Toyoka ye place à lobate. Toyoka ye place à sale le côté. Na basie mususu toto le kana pandémie. Na bamboka musu ba konsina bango ba yokani teka mungongo ya premier ministre. Mais na mboka na biso premier ministre ala lipongia babe. Ya babe. Mokonza mboka na terre. Na terre. Bomba. Babe. Banza. Soki na lobi bo yoka mutaleki kuna
Pasteur wana ça na respect na mutu. Est-ce que na fingi mutu? Est-ce que il ne pas suffit pas. Viva! Makambo yo tango ebandi mokonzi mboka yebaki yango. Peuple congolais yebaki yango. Que gouvernement oyo ekorepondaka jamais na tante peuple congolais. Assemblée wana ekorepondre jamais na besoin ya peuple congolais. Ba okokate, ba osale lokote. Le peuple sont là aujourd'hui. Pour preuve, pardon de réalisation Salami Awa, c'est lui-même le président de la République. Article 43, Constitution, gratuité. Et Simba te Simba. Justice yango yo eye na terrain. Musala et bandi. Peuple congolais to Congola, ça c'est notre terre. Le Dieu par nous, ça y est. Nous avons na pouvoir, c'est notre sang, c'est notre frère. Yango mikolo na komi na idéologie moko. Aimons le Congo. Aimons le Congo pourquoi? Ata soko lingi mokonzi mboka te. Mais soki eloka malamu salami na mboko lobi bravo. Mais oya ya Martin komi motema mama. Yaya na yebisa yo vérité. Fatia loba yango balanda kabiso ba yebi ke na koko sate. Nani akolinga papa Tshisekedi bonga linga mwana ye. Nani akolinga papa Tshisekedi koleka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Yaya dans la couple présidentielle. Bami kotisi na kati ya musala ya peuple. Ndenge na solo ba wa fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Moi c'est mokonzi ya mboka. Bana plus de 10 donc bakosa ba 11. Bakei po. Bakei kota. Na pousse. Mbongo ebimi na godi na yete. Ebimi na fondation. Yaya tolali tolamuki. Maman Janine Mabunda pas festibu. Est-ce que ça m'a bé? Mais ce que tu n'as pas fait, qu'il y a ça m'a fait ça n'ingénie. Quand on a au parent à bango basa na pepe. C'est pour salini. C'est quoi avantage de ça ni? Na changé maman Denise Combo. Na fait ça qui est combo ambulance. Na longoli ambulance tu n'as pas fait qu'il y a combo ni no pesi maman Denise. Na lobby maman Denise a commis train. Oyebi train na lingala. Engunduka. Yo somo na tia katisa. Yo somo na tia songa sima. Tuna mwisi yasa. Comprendre que to bandai ko sale loko. Muninga mwasa yeko la kisabiso musala. Mais sikoyo batoyo bakei na fondation Mama Denise. Pareil à bana mususu ba votana na bango pe fatigué. Est-ce que t'as lié? Il y a personne à sunga peuple corps. Mais pourquoi bino bo sungi kaka ya peuple? Comment ya MLC ba ça va congolais te? Ya IDPS ba congolais te? Ba ba congolais te? Bible lobby soko kabeli kaka muto falo kabila. C'est ko sale loko. Soko ke mutu mbote ka muta fait sakayo. C'est ko sale loko. Ya momo ni biso ba kinota to kenda ba Congo central. Momo ni mutazo pesa yo mboto ka mobia ya ebi il de paix si viva. Le losiko yo tuna ba député basawana ba yebisa so président assemblée à Zimbongo wapi est-ce que le koko sala ba frais ou ça la destiné na parlement il de paix si viva puisque ce que ça yaye la liga ipena mona ba changer kimamba ba telema ba lo ba bourso yo pesi au Zimbongo wapi mais ba telemité. La Ligue qui peut la député merci Fachi. Daniel Sa a téléma yé pas l'eau. Mais ba télémi ba lobby loko. Donc il y a l'obater et si ka ba fandi ba bandi ko comprendre que to sala ka ba. C'est comme musala e ba. Bandi. Musala e bandi. Peuple congolais na yebisa ki bino awa na parlement. Sans recensement et identification token de l'élection. Oyo ya solo bakuna nani yebisa bango paseki. Asa nani citoyen ko. Mwana ya mboka. Yaya na lobi mabe. Mais lelo yo ki matata ya ministre intérieur
na ministre ya décentralisation azali suru akomi kosenga identification ekende pa na yaya depuis quand mpo na nini bato bazozwa baministère bazoyeba bautilité nango te na 1984 élection esalamaka na mboka oyo seye ezalaka patron ya élection ezali ministère de l'intérieur ye moto asimbi mboka na maboko sikoyo ntongo baosala partage ya baposte FCC abendani na nsima alali po soki ayoki justice alobi wana ya ngai wana tuna na kozwa batomboli misapi ayoki kuna banke alobi wana bobombela ayoki kuna haute défense alobi bobombela pacha alobi tika bango ba na kobetela bango politike ata sikoyo tunela biso asaria suru toyoka ye esika nini mungongo na ye okofi ya mboka nanu te yaya mais eloko oyo ministère de l'intérieur azwa yango ya lobi bapesa ye oyo azwa asala nango nini yaya tofanda yo bombabomba likambo ya minembwe boyebi to boyebi lelo na oyebisa bino verité bapaya nyonso baya na mboka na biso ou bien biso mpe tokenda na mboka bato mosusu avant baindépendance jamais mopaya koyi koya azwa azala mokonzi ya village me ndenge toyoka oyo akufaka kuna ndeko azaria suru na nationalité ya ngambuko ndenge toyokaka idps fifa me ndenge nini leki ya kuna yaya ya koto donc elingi eloba ke eza na bafonction ata bakoko na bino bayaka moyen bakitani basimba fonction moko te na mboka wana ya makasi yango peuple congolais nazoloba to soutenir ministre de l'intérieur Gilbert Kabonde pourquoi te soutenir ye na rappele bino bonga nazalaka molangi ya pe est-ce que bomonaka ramazani shadari nakamona sakwa bomimu bomonaka kati mutu machete mais pourquoi ngambu yakamona sakwa elatani puisque azalaka ministre ye na 2003 makamba bundudi ya Congo ministre intérieur à l'époque alaki général Denis Kalou est-ce que boyokaka ya bomaka mutu mais pourquoi bere elataka ye puisque azalaka ministre de bomba oh moma oyo nga mpe nalingaki nayoka mongongo ya bamatefa ero bafandiki nalingaki nayoka mpe barésistant na poto bango mpe baloba ke te eyalaka boye te mais oso comprendre ke eloko nyonso oyo eza na avantage ya malamu ya Congo bato bakangi munoko ulutu na nga Félix Oseko alobaki ozoluka okanga na mabe kosala nango nini lelo soki faci alongwe para Martin Faule ozani idps fifa para Martin Fayulu ekozala nini mais lelo peuple congolais bosomona na bandaki bino rangi na ngai ya koloba pourquoi FCC baza na guerre na chef de l'État elingi elobaka baintere na bango ekomi menacé yaya video ebima ya obe mina azala clair ya kolobango régime oyo soki torate pouvoir c'est que tobandi kokende libanda tala batuni mutu moko nayokai lisolo batuni mutu moko na prison balobi lakisa biso accord ya Genève oyo loba na démission yaya ndenge nayoki il paraîtrait babengani bato nyonso balobi yo moto oyebi likambo ya lakisa accord oyo FCC basilisa mokonzi ya mboka yaya ndenge nayoki miso ebimaka te sayi ezalaki nango 18 mois babakisi 6 mois ekomi combien takomi kosenga pa seke bilobalo yaya naopanza Panza
viva. Le lot tali bateau bakoki baloba. Même pona likambu. Il y a ministre de l'Intérieur. La décentralisation bakangi muno. Mais à venir en boka yangoyo. Est-ce que boyebi danger nini? Oyo Congo a secourir ce qui te perdre loko. Mais ça tombe aussi bien. Toyo kapé bata est pas tellement. Mais ça tombe aussi bien. Il y a Martin Fayulu biso tebi dans la 80 millions. Mais il y a Martin qui a biso liko. Habite dans la 90 millions. Donc il peut tout na ye ayebi yango ndenge ni. Mais élection je sala batu mutema pasi pona nini. Il y a recensement pardon, identification. Et ce soit batu pona nini. Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenons Fadji. C'est notre sang, c'est notre frère. Et aimons le Congo, notre pays. Tony Nambo Kanabiso. Et ça, Moussala intérieur. Mais pour ça, la coalition, ce qui est intérieur à Simbiango. Et ça fait qu'à le cas de centralisation Simbiango. Le lobo comprend que voilà une invitation, ma belle. Yango Toyo Kina Batoloka, Marcel Chichambo. Peuple congolais, il écoute ce cas Salaka. Il n'y a pas l'eau. Aye koloba likamba ba milisa kingabwa ya mwana ngana yebisa lever Marcelin Chichambo a expliqué biso katuma maka kufa ndenge nini ko basalaka na ye na avion vraiment banza retourne ngulu ya IDPS 37 ans na pouvoir asala miliste Paul Kagama ye na matanga papa Etienne alobi na bonde la vie na pesa ye mindu Minduki. Si alobi kaka na biki tokoswa buko. Kokozi. Lelo to suite to suite. Kokozi. Et lelo IDPS na pouvoir. Ba ke le osala ministre wapi na kinga. Koteka mache ya pamba. Oh, sango wana asala kana maison civile. Asana action mo ke soutenaka mukonza mboka. Yaya. Ona yaranga fachi mtatindinga. Vraiment. Donc, yo soko sale no kono na komba fachi seke mukonza mboka mtatindi yo. Yebi savait Marcel Chichambo ala la pongia babe. Ya babe. Donc la sabangoko. Politique. Il dépasse FIFA. Peuple congolais to batela mboka na biso. Le loto ça na président de la République to na frère. De konabiso. Tata pour fatiguer biso yaya zui musala pensez na efo boko la baleki il dépasse FIFA pensez na efo boko la baleki na yebisa kabino Joseph azalaki premier ministre d'Égypte mais liboso bandeko na ye azalaki frère na bango ayebisi bagarde na bi chef mes frères garde à tout le monde, yebi bango nenabi ce sont mes frères. Mais bango ba yebi ngate. Babo sani, ko bambule le kake belé. Na suka yebi si batabi bo bimalibanda. Je suis Joseph votre frère. Ndenge mukona fa. Kona batu musasa mukonza mboka kona biso asaya. Yaya tata bundia subu konzite tata kena sama be. Siko yaya zu musala posa na efa boko la baleki. Totanga classe toko. Tokola. Pastor pa. Banza. Kotuna ngulu. Yaya ngulu alobi trop c'est trop. Mambu masobele. Likamuke kaka ngulu. Likamuke kaka ngulu. Ngulu alobi eleki mingi. Na kwa ki dossier pa ya ba. Bas alobi na nyokwa mingi. Nazo lacrymogène na nzo. Nazo fimbu na nzo. Mukamate na nzo. Otika ngai bas na lo. Il dépasse FIFA. Et ça là qui est au misu pa ipa iloko la muyi. Mais les loso ko swingi lo ka koso ba kotuna asalini. Nini. Basta. Banza. Peuple congolais soutenons Fachi. Les lobes bakasho asa mabele esa lisute. Bakasho ya kuku esa lisute. Bakosele fe ki makambushisi se. Efe ki nguya yata. Baso le kabatu baso kwe.
fachiso Ari Machazo Fingo Libanda effet qui Kabila Kangisi de l'autre ça wa le loba fidèle comme maté le loba tubaké na s'intéresse va bien à violer constitution malamu fachi a violé constitution pour na peuple wane ça bien mais abattre la yango te pour na Kabila bomba mabe donc ceux qui fachi a violé constitution et ça pour l'avantage à peuple congolais. Amen. Yango to yango te. Yango. To batela mboka na biso yaya. To kopesa information na solo na yango bopimba. To koloba ndenge likambo saleli. To batela couple oyo. Makamba kolia mbongo na makila tiseketi longola yango na mutu. Bazwa firisi wana. Bongo lobelaka bango loko babanda komela chaka ya malonga na ndaku ya ta aolenge loko te aboya assemblée 5 ans député Elina Kabe ya kamwa combien mais ya Martin Faoula ko akota ya Martin Kota azomwa eloko peuple congolais to batela mboka na biso ko perdre facile le ça ko perdre Congo le loko yokana ba pasteur le kwa ba Théodore Ngoyi lebi ke musala ki pasteur pe sili na botila na Congo donc c'est que ngai il faut na comme effet que général ya ba pasteur bochanga mafuta bolati sanga su sudani amen amen nayo yango te po biso to olobela sembo yaya boyoki na bongolisi pasteur moko mutema kulutu nanga bishop eli achaki to salini bishop etoche mikolo na ne franchila ya nanga vital kame amen pièce contraire yes natake via koti prière à lobi nzamba lobi na ye asenga mukonza mboka pa pardon otali ulu siko yo tuna bato nyonso ya te ya ki basuki wa mais pasteur kili azokende kaka tout na nzela yaya ngai nazobatela mboka nazoyebisa yo tosunga mboka na biso tozana retard ya makambo ebele totikala qu'organiser ta Coupe d'Afrique des Nations mais bientôt j'ai à francophonie Zoya yaya Fachipe après événement ya Mohamed Ali na Georges Foreman francophonie Zoya oyoki biloko ekotisaka eloko na mboka nde yango wa kolemba prière te mpona Congo yaya nazoloba yango mutu ate azalaki na koma soki alinga kata motema akomaka makasi malaria po esili ozomona loko ezosimba te mokolamuka kaka na ntongo obiki masuwa po ekanga malamu na libongo nde place ya dangere na kosema donc fc azotya kwa mesuka na ye kokende yaya eloko nini esilaka te filme ya Yesu bakoma fin film ya Yesu bakoma c'est que esi siko yo ozotingamela biso likambo nini yango wana tolobi tokende na identification recensement toyeba nani aza siko ezoswa bato mosusu mpona nini yaya élection 2006 tobundu oyebi mikolo nde bato bapesana nga bakombo balobi garçon aza anti-valeur pasteur ya lukulu azoloba bilobe me moto ya bilobe na tie makambo na nzela balandaka te basaini yaya bakomesana bakoyanga noir bakotuna ngulu tokopia bango politike ya idps politike ya balaba bato ya biro bakokota na nzela alobaka kokanga makenda to akenda te aci pe
FIFA. Viva. Ozolela nini même pas 6 mois. Obandi malade. Bongo papa di kapenda olobani. Bongo papa leta olobani. IDPS FIFA. Viva. Yango kinyenga yango ya nini? C'est là, nous avons 7 ans. Ils sont au côté là. Quand on a 3 mois, on dit malade. Il y a ce qu'on a kende ke. Ça, c'est la bissonnion. La salle outrage, la lobika soko kendeke, Cardinal Malula pake, Simon Kimbangu pake, et Balemonge pake, Papa soko kendeke. Yangote, peuple congolais to battre la mboka. Pour les prières de te soutenir, Fatih. C'est notre sang, c'est notre frère. Et aimons le Congo, notre pays. Naebi Kensamba Kusunga Mboko. Mboko eko Pambwama. Mboko eko Kende Liboso. Mboko eko Kende Musi. Ben naebi soto ko vivre bonheur. Ya mboka o kaka nenge Bible lo. Merci beaucoup Nzamba Pambola bino to.